Yo, Ozile Goulou. Yo, le bino de botina Batou. Ah, c'était Davina. Ok, merci. C'est bon. Merci. Bon, ça nickel. Ils sont ma colonne de botina Babito. Ah, c'était Synergie. Ma pata. Bon, ça nango. Abote de biso ba ya ni balé. Exaucé. Ndombe. Merci. Bino, bozongi sabana bat. Bino, et puis yo, Otile. Oalo kwa ngulo na seba nana. Ozanga grande série ya nana. Olanda na niveau choko. Bino bato choko osanga. Bosala ekira bato choko. Kulutu. Pekisa wa ngulu na yo. Ngulu na yo, ngulu ya Otile wana. Pekisa ye. Santo la colage invisible. Mère de mère. Ya biso dina 82. Vrai chéri na kati ya Switzerland. Boss Thomas Soud, oxygène du monde. Boss. Yebisa Kulutu azongisa bana batu. Babi ndombe aleli. Oni lelo. Fere gola zana ba munition mususu. Minduki mususu nano ebeti te. Ezali ko luka guerre. Ebi ba américain ba mona ikuti no kwa mutu moko ka léger. Tala ti lelo. Guerre wana esali kombe. Donc bana maison mère o eza temps musique ezaka temps nango. O eza temps ya Fere gola, eza temps ya Fali Ipupa. Eza temps te boya ko luka guerre po ba munition eza wa soki ba bambi yango ba bombarder wera. Bo luka désordre na mboko. Na rébellion ekota na gisasa po faire za ma munition musuna ba mi ba point carré o ebimi mikolo. Ba bombe mo tozana ngo ba roko matino. Ba bombe ya ba kibunguntulu. Wango soke beti na mina bicho maison mère pansani. En tout cas maison mère bo bomba ba munition eza wa pona ba gaulois boko kate. Boko kokate et puis tout faut botalaka Weranson azalo ko la maître paille. Maître paille a fromage ya Kishangi. Mais maître paille a comprendre ka ba beti e boye. Excuse. Ata bozo lo kana lo baté na koloba. Koso maison na kalimango. Maître paille ba beti ata ka boye na suka ya Kishangi. Ndenge moko Fali abetaki ba Weranson na beti batu nyonso. Tangu kaka Fere gola ye abeti Fali Ipupa. Donc il fallait Weranson Maître paille Fere gola za Jackie Chang. Donc na minute Jackie Chang ndaza na top. Na minute ba golo ba leki ba na maison mère na ebele po ba fanatique maison mère ba misu ba kola ba bali baza sous na temps ya ko supporter musique te. Mais ya Fere za ba jeune. Bana mike ba jeunesse so ezana mo ba mikolo o batimba. Guerre commencer. Ba munition bazo lavango bazo bongisa. Kulutu, musicien Zala. Kulutu. Papa avait un bandana yote. Bandana yo. Babi Ndombe. Ex ya Sylvie ma pata. Kulutu. Yo. Hérité mutaka la Melissa ka bibera finaka o Melissa. Totaka te. Kulutu. Silama na koma papa ya. Kulutu. Osokoli. Bane wana pervers banolo. Azana batute. Biso to bimi. Kulutu. Okolela guerre. En 2025 Kulutu. Kulutu. Oh musique ya okosa biso musique ya kalate. Oh yemba toyo kayo. Papa yemba. Yemba toyo kayo. Kulutu. Septembre la colonne invisible. Mère de mère. Bisa Kulutu yemba toyo kayo. Kulutu. Ya biso boss de boss. Oxygène du monde. Boss soudi. Ce qui te beti kaka munition maison mère panzani. Mututu na nzela na ya tutani. Po ba bombe ezali. Ba roko matino ezawa. Ba golo baza très fort. Yango no moni bana maison mère to suka wana. Boya soute bo sala ba vidéo po ba munition ebeta. Mutu moko o supporter te tango zo luka guerre. Lukaka ba munition nino kobeta. So boyebi ba combat MMA. Bato babunda MMA batalaka soka zo beta mutu makofi. Azo bare akolinga zoye na se na judo pour gagner. Siko Fere gola abeti deza wera na koyemba. Na koyemba soko tali boye danser. Azo beta susu na ba fanatique. Siko bino bozana eloko ya kobeta Fere te ebeta. Et puis tout ba miniche za wa soko to bombarder makabwenga. Bana mezo me ba panzani okese bungi. Bo salere bo bagisi su kindingu aza mutamali chance petiwana. Tala nenga loka jibe mpiana.
okese tikala ya quartier abetaka baville Brazzaville Kolozi ye jiba aza na date te ya kotia libanda kindoki ya kindingu donc nazomona vie na biso wera neti alandi kindingu babengaki babi Mose aza na entreprise asiliki moane ebomi vie na biso mpe wera nsone bayebisi aza vie aza yaya vie asiliki alingi babehenga ye baminitio ye bagolo bayela baminitio ebele bakobeta bato bakau kuna antuka esilawa bokabola bopesa bana maison mare bosilawa esila awa boza na concert orie ya koprepare bolinga te baminitio tosombi ya sika ebeta koto mosusu ya kobeta na maison mare okese panzana batutu babunga antuka bostope eza faux guerre bamama na bagolo baza na baminitio moko ya bokokamwa bokoyoka na bavoice ya bato mosusu awa oyo toza nango Adolphe apesi ya bato bakolela Adolphe apesi bamachere apesi bamachere eza awa Adolphe apesi bamachere oyo ke babimisi voice boyoki moto alobaki boye botika guerre wana estope la guerre fini bongo esili wana soki bokontinue baminitio eza bino moko bokolela babombeke bwaka makuna bayombo makaranjaru tokobwaka kuna bobi 70 tokobwaka kuna bamotie 4 millions 550 meme kutino aza nango te oyo baeuropéen basaleli biso tokobombarde maison mare etikala poussière ndenge bozi atikala kulutu na biso wera son soki lelo bagolo batomboki envers yo soki baza ko répondre yo sauvagement lilo eza parce que ba vidéo ya yo ya kala tango ferigola bimara na maison mère Sankara ba papi kakolo ba hérité ba tutu ba décona sur feri ba sala ba vidéo à l'époque on a tout mona ni famille à ferigola ni ba fanatique à ferigola ni bureau à ferigola ya ko répondre yo en 2025 avant faire la bête échanger naï petit frère naïo Ladin Sabimi kuya ku affirmer ku confirmer qui Firalia petit frère naï pour un succès n'est fallu abeta concert stade de martyr on fait Firalia qui naï pour yépe abeta stade de martyr c'est là où ba makambo comme il lelo boy so ba vidéo circuler lelo sur les toits ils ont tia nidité na yo polé le werason eza suite ya sorti à cousin na yo petit frère na yo la danse frère le kaki na TV la baka za kulutu mais kulutu eza insulte te kobenga moto grand frère kobenga moto yaya eza insulte te ata su frère benga ki papa ngere sala ni changer ote la bengi kulutu changer ote mais lelo e bani kino bozala ki na projet machiavélique vis-à-vis na artiste féré yambo manifester ngolelo bon moi c'est ce que zo mema karine mo konzipe kuna nambo yona mwasi na yo akomi ko sasa bino bon moi ndeki sika bo memi toi siko concernant le 18 yo ko risquer za la catastrophique aussi sa carrière na ndenge ya mabe parce que ba golo ba sombi biye ba ko buena bango ko ya concert na yo ba kontima bango kino ba humilier yo kaka pour ndenge bo bimi bo fingi fe na mpsibino kino concert le 18 et vous allez humiliation à wera son ba golo ba son bi ba ko sa billet ba continue ba perdre mbongo na bango mais ba ya kakate au sala c'est chèque c'est le moment de calmer les jeux tellement ça l'émission au corriger erreur wana so sali yango te vie je t'assure que non ba golo ba aussi sur carrière bien no etikali ba ko somba ngotu mais ba ko yana événement noté on commence soldat dans le site mais bato bazala te puisque soldat ba ko mona site za na problème te mais soldat on fait c'est Constantine de na katia salle soki bato bazala salle te venanga de la forêt au sale le côté des coups où ba golo ba préparer contre yo soza mayele se rattraper il n'est jamais trop tard pour se rattraper faire bien une seconde chance au sebande na ebi ki okena noté vous allez dans les entourages zongelanga soki nga na salaki mabe nantimi to réparer mais na kolinga te ba erreur nangi dominer créer na gomeza na maboko mayo na kukanga motema te Eric liberté basenga kasi na moto za na boloko kasi o bakangeli na libanda koluka liberté pour nini bokangeli Ferigola aza libanda aza libre mais bino de boso kangi na prison so bo sali attention te
Bosambwe. Aucun artiste congolais résident à Kinshasa ou en RDC peut faire ce que Ferregola a fait en 2024 en Europe ou à travers le monde. Ferregola, le premier artiste congolais, a signé un contrat de collaboration avec la marque Adidas suite à un concert à Adidas Arena. En 3 jours, c'est le matin qui billetterie. Ferregola Salsa qui sold out. Plus il y a 9500 personnes qui billet. Et engouement ezalaki ibele réclamation bato ezalaki ibele parce que ça qui plus il y a 10 ans Ferregola a concerté en Europe. Alors après 4 jours sold out salimaki babaki si deuxième date. Donc sa deuxième date Ferregola a signé contrat de collaboration na Adidas original. Et Ferregola a signé contrat sous na Illico Cash. Moyen de paiement mobile il dit na Raobank. Ferregola ambassadeur nango a signé na Max World azaki na 3 nani partenaires Ferregola signé qui a collaboration pour un concert na Yoana 1 ezaki Adidas 2 Illico Cash 3 Max World aza pour na moto azaki osalisa ba t-shirt siko Adidas a autorisé ki Ferregola atia ba logo na ye Adidas siko Illico Cash azaki wana pour nini pour na ko recevoir ba paiement à l'international. Allez-y voir grandeur à Ferregola. Ferregola au moto, babengaka ya tangate, aza mal entouré, artiste aza mayelete. Mais allez-y voir le faire à salle la musique. À côté ce contrat. Au-delà de ça, Ferregola c'est streaming payant. Na concert on a double concert on a Adidas Arena. Ferregola suki wana te. Ferregola signé sous 3e production na ye, na Genève Arena. Na ville à Genève na Suisse. Ville le pays le plus cher dans le monde. Ville les chers dans le monde. Bakarine mokonzi ba youtuber ba tiktoker non sur Europe ba kindi ki balbi ki vie kune za cher. Transport futaka $5 ko to na Europe, na France to na Belgique ko ba futaka €50. Ozomona ba différence fere nango. Ferregola bengi ba yaki part ba États-Unis ba Afrique. Ba kiti na Genève ko participer na concert à Ferregola. Tous ceux qui vont à te faire un festival couleur café. Après, on a Ferregola les biso émission à streaming payant. Ferregola touche chaque plus il y a $200,000 à côté ça qui direct. Parce que monsieur Zalaki, na $5, bat bazalaki plus. Bat bazalaki belé ba Ferregola na Ferregola na streaming wana. Fera suki wana te. Ferregola betel biso ING Arena. Mundele yimoko ya Bruxelles alobi na biso nini. Nano amona bato boité. Après concert lobby on concert bitami samedi dimanche bato baki na ba alimentation nyonso baki na ba boucherie ba sisi mipanzi angulu bengi en côte angulu miyuzu ya lelo bo la biso faire ka boy exploit faire ça na 2024 2025 ba kulutu na biso bengi na ba sala ngote ba kulutu na biso bil ba sala ngote même ko fia beti kuna isala ngwe mabongote fali a beti kuna isala ngwe mate lelo na musique na biso bato to tia bango ba matsa musique na biso ba 2 personnes. Ya Ferregola ya Fally Ipupa nana golo mais Fally Ipupa bit ayela biso ING ayela biso U Arena abeta na sala munene attaque zaka configuration maximale te mabeti na sala munene na komi histoire na musique na biso ba vrai gola to boya ngote to ndima ki ne biso Fally ya sala ki exploit so boya ngose ke uza motolingi culture congolaise te biso tolingi culture to za ba historie à moment présent faut to betango parce que ça avantage to botomi na époque il y a des grands artistes wana ou bazo révolutionner musique na biso Fally Ipupa même mon combat côté ba écoute Ferregola biso côté streaming na ba concert allez-y voir biloko ba yina ngo conception sika na ndule Ferregola biso conception ko ba kino na mise album na na CDT bon zonga ba plateforme digitale allez-y voir ba différence au faire na musique. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit vous continuez à souffrir. Oh ya ya chila muina oyebisanga soki bolingo esilie nazonga na ngamboka baboti bangayo mwana moto asali eloko te o taliata nsima te tala nsima zonga moto elela mwana nasina mesana na milelo nasina mesana na mafinga aozimoka na kolelisa ngai sala na ngai nyonso elingi motema na yo Ferregola imbizingona
tala nsima zonga moto ekulutu e tala nsima zonga moto tosi tomesana na mafinga tosi tomesana na bashok aozwi mokona kosepelisa ngai sala na nga nyonso elingi motema na yo sala na Frère Egola nyonso elingi motema na yo miyebaki biso bagolwa tozali code 16 wow bebisa ba relation code 16 bongisa réputation na code 16